boza komituna Karine Mokonzi na Blandine Omari. Eske bakbebani? Alors, kombo ya Blandine Omari na Karine Mokonzi na kanisa ezali histoire ya konéglige te. Na kosi, eske bino ndenge boza wana, ndenge boyoki kombo wana ya mama présidente oyo équipe nationale, eske bosepeli te to boza prete boyeba? Eske soki ngai nalingi naloba ezali eloko ya koloba to ya koloba te? Soki Karine Mokonzi na mama présidente ya équipe nationale oyo ya Londres baza ya kobebana, eske nga soki nayebi yango na bomba to na bomba te? Eske bolingi penza boyoka? Soki bolingi boyoka, eza kaka eloka mokuse fungola matoi. Po ngai nalobaka kaka oyo naza koyoka pe oyo naza komona. Mokili yango antuka ezali penza elengi. Oh Rando, Rando, Rando ezoma pamboli, Rando ekumbama. Oh Rando elengi, Rando gu. Oh YouTube, YouTube na biso, Rando ezala bande bandeli, pe Rando ekozala tina suka. Oh Rando, Rando, Rando ezoma pamboli. Mokili yango antuka ezali penza gu na elengi, sokali sokali. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake. Blandine Omari na Karine Mokonzi, mama présidente elle London, en tout cas tomona ye na ba image ebele, pe ye azala mama présidente tamulai. En plus azala ya tamulai kakate, azala lisusu mama présidente oyo ya amonana mbalebele, pe mama présidente oyo ya lokumu na kati ya équipe nationale. Tomona bango na image na kati ya Congo, bavanda na Karine Mokonzi, balia bamela esengo n'équipe nationale nyonso na balabala liboso ya maison ya Karine Mokonzi oyo ezalaki kaka bisika ndaku oyo ye azako futela ezalaki. Tomona mama présidente na bafoto ebele ayaka na Paris na Karine Mokonzi bazalaki komonana. Tomona mama présidente na ndaku ya Karine Mokonzi na Belgique baye na baninga basi mususu pe tomonaka ayakaka. Donc azali moto ya ko négliger te mama présidente Omari, yango wana foko lobela ye na ndenge ya malembe nyonso. Alors ndenge nini nalingi na beta lisolo yo eloko nini etindi? Pamba te nazalaki kolanda direct ya ngai o nalandaka ya Rose Bombo officiel na kota boye. Na mona ndeko mwasi moko atuni Rose Bombo soki Blandine Omari mama présidente o ya London babebani na Karine Mokonzi. Alors Rose Bombo mbala moko azwa mai asukola direct aloba ngai makambo wana antuka nalingi makambo te azwa penze boka mai asukola direct na ye pe ekontinia. Mbala moko lokola nga na yoki na nyata frère na zongisa bisika yango. Nalobi te lokola Rose Bombo asukoli maboko te me asukoli direct ebongi na landelango malembe. Alors tangu na komo landela malembe na komo mona Karine Mokonzi ye moko alobi ngai te, nga nalobaka kaka makambo nazo yoka pe nazo mona. Karine Mokonzi alobi
mama présidente aza kaka moko. Mama présidente fozala na range, na mobali, na bana, pe na lopango. Mama présidente fozala penza mama présidente mbala moko atangi nani Chichichi Bola. Chichichi Bola. Ayaya Chichichi Bola. Yoka kombo balobi yende mutazali mama présidente. Yende mutazali na biloko tuwana ekoka. Nani alobi yango? Me muta alobi yango eza mutu mosusu te. Eza bana membre te. Eza bama autorité te. Eza liboma mokonzi officiel te. Eza pe basite nyonso oyo elobaka te. Mais ezalaki ye moko la baronne Karine Mokonzi, autorité morale mama YouTube icône soka lobi likambo ezali bongo. Alors alobi mama présidente ezali nde ye wana Chichichi Bola aza complet. Donc elingi kolakisa mbala moko Blandine Omar atikali lisusu mama présidente te pambate azali incomplet na ba critère oyo Karine Mokonzi alobeli. Alors sikoyo mutu nyonso alinga yeba baza ya kobebana to ndenge nini. Ngai pe naza na posa na yeba soki baza ya kobebana. Me lokola na yebi te, me kosepare na yebi ke bazali ya kosepare pamba te elobeli wana soki Karine azoloba bongo elakisi distance. Distance oyo maladi oyo te, me distance oyo esengaka pa ya Karine Mokonzi soki atie distance elekaka toujours 1000 mètres. Botika nga naseka mpo naza na kanda. Nga nazaka toujours na kanda soki rando ebandi eza ya kobombama ya sese. Yango botika naseka. Po penza epesi nga kanda. Po nga soki nalingaka, soki rando ezali, séparation ezali, to batu babebani, na mona ngo na kati ya net ningana. YouTube ningana, oya pupula. Me lokola nazo mona te, yango botika nga naseka. Naseka po naza na kanda. Mokili oyo, en tout cas, ezali penza elengi. Oh rando, ezoma pamboli. Rando ekumbama, rando emata. Lokola mama présidente akomi oyo bozoka Chichichi Bola aza na baje complet. Alors ngatango na yoka kiango na hésitaki te. Na lobi mais pourquoi pas ngape na lokola za baje complet na tia numéro compte yango bozomona. Avant na sa l'émission yo si na chanzaki na senanga bozomona bisike komaka ma numéro de téléphone soki botali na se na tiaki numéro ya compte pambate na yebike lokola mama présidente ya Karine Mokonzi kombo na yokaka azaje complet tango mususa kobwaka pe quelque chose kuna ata 3 euros po penza na yebite po ngai banda na kokisa 18 ans tina 54 oyo jamais na senga motelo na lobi jamais sauf famille nanga. Alors lokola na senga motelo te yango wana na tie wana no na 2021 na senga ki mutu me mutu moko kaka kombo na ye Denis Dichosue boyebi ye petit wana zaka na Bruxelles. Alors ngana epesi de solo laki ekendaki ndenge ngana lingaki ekende. Alors sikoyo yango wana na tiaki wana na tiete pona beta matolo me na tie wana pamba te na komo yokaki ba oyo babando ya partout ba mama présidente ya ba Chantal Bola ya ba Karine Mokonzi pe ya ba randonnette ebele baza na ba mokuwa baza na mosolo ya minene. Alors soki oyo etikali na poche bakoko bwakaka yango pa na ngai parce que ngape fona zwaka parti ya mosolo na bango esengeli bongo to eza bongo ou bien ekende bongo ou bien na yebi tina te me na tie kaka bichela po pe na monaki na basite mosusu bango pe batia pourquoi pas ngana tia pourquoi pas ngai kaka napesaka me ngape fona tia na yebi te soki na kozwa ou bien ekozala kaka dessin ya pamba me na tiaki. Alors pona oyo tozongela ya rando toko kabwana ya Blandine Omario na Karine Mokonzi la baronne
wana foko zela lisusu explication euta na yemoko la baronne nga na sukoli direct te na sukoli pe émission naza kosala te me nalobi kaka maloba makambo oyo naza koyoka pe na komona yango wana nasukisi awa oyo pa kotia na bacommentaire eloko alingi kotia en tout cas akokotia ainforme baninga na ye soki bakabwani to bakabwani te soki baza ya kobeba to baza ya kobeba te to soki bawele nini to batiki nini en tout cas bokabolango na bacommentaire soki bolingi kokabola na tindi te botielanga bacommentaire pamba te soki na tindi mokolo bokokima ekosalanga mobulu botala bino moko bacommentaire oyo ebanda kotielanga eboke mikolo eleki bango tu bakimi nzela moko pamba te bazali groupe moko baza WhatsApp moko baza muziki moko soki mokolo wana basepeli na ngati bango nyonso bakimaka mbala moko soki bango nyonso basepeli na nga mokolo wana baye papa robo umela donc basala mwa groupe na bango nayebi tina te soki muziki soki nini me nga mpe bakotianga kuna na kati na koya na kokende yango moyena tinda bino botia bacommentaire eza te me soki bokosolola entre bino bopesa na explication bopesi konti na nga mpe natia wana mpona kotia oyo nyonso alingi atia akokotia soki okotia mpe te otiki wana ekozala kaka lokola foto parce que nga mpe nalingi nazwaka bien sûr ebandi nango na 50 cents bobanga te 50 cents eza autorisé na banque esala transfert pamba te nga mpe nasalaka transfert ya 50 cents nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.